Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Donc les lots au Kobanda Caprice c'était aussi ça si je n'abisso. Donc voilà c'était un peu ça. Nadelonga, tout le monde en tout cas, merci. Nenge Bozongi na ligne, donc Dark King, bonsoir, bonsoir à voilà, merci vraiment, voilà, JC Mwanza, Patrao, merci beaucoup, voilà, merci Nde Bozongi en ligne, hein, donc Facebook Nge Bandalisus. Donc les lots, Toza na EPK Mayele, Nde Komo Kazaki na ligne, Oyo, Azana besoin sala qui demande na Akota. Oh, salut de monde naïe à Kota. Bonsoir à mon vieux Bosco Boblé. Il y a Bosco Boblé, bonsoir. Maman Babi Jolie, on a Media Medina, tout le monde au Babando Salanga ba demande, on a besoin la demande. Bokota. Comme ça, Bobandela au sala demande na bino na accepté en haut parce que position téléphone est là qui on dirait zolinga position na te bomo il a changé. On a changé position à téléphone. Voilà, bonsoir à Didier Piolo, c'est ça. Bonsoir. Voilà, donc si j'ai l'absolu en Goana, nous avons la réaction, nous avons la bande de Koana, ou la Bakota, la ligne. Bonsoir à Zola Mboma. Bonsoir à Zola Mboma. Donc voilà, Bokota, la ligne, tout le monde, sans exception. Où elle a intervenir donc à côté maman Babi Jolie donc voilà Mekasikoyo bo Mekasikoyo na mona bande comme ça ça l'a déjà demande nous accepté bino donc Facebook est comme vraiment na ba caprice nango et belé et comme tellement saturé je pense bien hein, parce que comme trop na caprice. Donc voilà, Tina Diata, bonsoir à toi. Papa Nabiso, Didier Piolo, voilà, Didier Piolo, n'a accepté yo, hein. Donc n'a accepté déjà demande na yo, donc elle a évité ce qu'on a déjà parce qu'elle a accepté yo déjà. Voilà, donc la numéro n'a pas Ali, maman Babiso zoko kotate. Mobengi biso na ba numéro na biso o na autopé ça tout à l'heure to yebana nous ce que zala ki yo Tina Diata na place à maman na okosala nini donc voilà to yebana peut-être à partir ya ba idée autopé ça et qu'on permettre mutna mutu pa yeba mona peki ah bon donc ce que ngana sala boue donc ça pe na mutu mususu pe na place n'est pas nga sala boete OK donc voilà maman Babi Jolie nazo zelayo donc so e boy bobenga na téléphone so i téléphone ele kate o salinga sin comme ça nga na bengi donc so téléphone zo le kate o salisin parce que er moko e boya kana zo ka mbala moko ba répondeur e belé o azo me ko benga na téléphone so ezo boya a salinga signe voilà donc Tina Diata bitumba mbala moko logo yo bitumba mbala moko bobenga ba numéro yango wana 0032 465 23 34 24 voilà toye banano ceux qui ont la place à maman na biso okosala nini ceux qui peut papa aux la place à papa na biso on sala nini na ndeko na moko azana ligne awa nazo zoyer mais ezo bo ya na habiter ceux qui problème ils a pas naie problème ils pas naie ou bien pas non ils pas na ngate donc je crois problème ils et pas na binokuna donc voilà bobenga toyeba
soki Tina Diata lobi ya obunda bitumba mbala moko. Alors, lokwa Tina Diata yo obunda mbala moko, sko Nadia Rebecca yo osala nini na place ya maman na biso wana yo osala nini. Donc voilà, to mikoyeba ezaka pona kosungana, ezaka pona osungana. Peut-être ba réponse au bande comme ça ba opesa lelo ekoki problème eza epananga Didier pour le singa problème eza epananga. Mais apparemment, grâce à un problème, ta papa Didier. Donc, il y a Tomeka, Jason Issa, je sais pas. Tomeka, non, mouton sousou. Tomeka, soit mouton sousou, pe, total, ceux qui prennent mes œuvres vraiment pananga. Donc, Media Medina, Nazo Zela Bino. Donc, il faut que ça toujours. Faisons que ça toujours téléphone na yo na sens sango normal parce que na tia on ndenge ya pivoter ezoboya. Voilà, donc bonsoir à Serge Poiti, bonsoir à Sixé Kasongo. Ok, maman Babi Jo lozo koka okota te benga biso na téléphone alors benga biso na téléphone en attendant to stala. Tina Diata réseau za mobile net réseau ya nani yanga ou bien réseau ya nini. Donc maman Babi Jo lokozo kokota te benganga na téléphone, benga biso na téléphone to yo ka onano en attendant to zo solution. OK, bonsoir à maman Antoinette, bonsoir. Media Medina na accepté yo. Donc voilà, totalement nous tozo meka batinyo surtout na zo baté réseau nanga ngo komi problème. Na évité donc voilà tout le monde na ba demande de belé ezokota awa mais nazo kokozwa mutu te na changer mutu moko total si c'est vrai que problème eza et pas nanga. Donc voilà oya linga kota la vidéo le quoi vidéo zo compliqué ba o bazo tenter okota bo tenter na koemba bino mais bo benga biso na téléphone comme ça to yoka ba réaction na bino. Nayebi ke batum suba koti siko ba comprendre te mango eza nini mais na komekozongela ngo po nayebi ke o nyonso baza na ligne wa ba otolanda déjà thème na biso ba monde ba yoki yango déjà. Donc voilà ezokangama donc ezokangama wana ezabanda osala bongo avant ibanda ko boya ko accepter vidéo mais j'espère que sikoyo ça va aller. Donc voilà, na habité ezokangama ti sikoyo ou pas, je ne sais pas. Donc ce que ezokangama alors bobenganga na téléphone. Bobenga na téléphone parce que ngonga biso pezo kende donc to yo kanano ata moi 2-3 personnes déjà to kanano idée eza ndenge nini bolingi boloba nini mais da Medina nazo accepté yo depuis longtemps. Donc je crois que problème ngo zonga ndenge moko nazo accepté yo depuis na bande ko accepté yo Media Medina na habité pourquoi zo kota te habité pourquoi Media zo pozo ko kota te. Donc déjà 4 personnes ba ko kota te donc c'est que comment côté nangai j'espère bien. Donc j'espère que zo kota mais bon comment na ba commentaire totanga to comment to benga na téléphone parce que comme eza sujet moko boye moi ngana loba ngo mingi vraiment exacté et puis bino bobike ngaso na pesi sujet na ka clôture na sukeza vraiment kota conseil non avant to pesa conseil il faut to rana nous ba réaction ya bino. Donc voilà, bonsoir à Yememboma, bonsoir à Naoli, bonsoir à Glody et puis bonsoir pardon à Papi Pedra. Donc voilà, maman Babi bo benga na téléphone parce que na moni vraiment bozo koka okota te nazo zwa bino mais nazo mona. Donc voilà, Media bo bandela lisusu ou soit bo benga na téléphone na téléphone ele kate bo salinga signe comme ça na binde na récupérer bino. Donc voilà, si je na biso yango wana toyeba papa na biso dona me ko bandela na bande comme suna moni ba koti sikoyo ba kombe koti tellement ebele sikoyo bo comprendre si j'étais animé. Maman Babi benganga na 0032 obosa nyozo benganga na numéro nanga susu ozo kata vidéo. Donc benga na 0032 465 ou soit zelanga mona récupérer yo parce que
Ozo benga biso na numéro auto c'est la vidéo ezo kata vidéo. Donc d'invité je crois on a un problème. S'il te plaît maman Babi, invité ça ne va pas, elle en a récupéré yo parce que ozo benga biso na numéro oyo to c'est la vidéo. De là to récupérer awa pour permettre à biso vidéo katate s'il te plaît. Allô? Oui, allô maman. Donc voilà, to récupérer parce que ozo benga biso na numéro to c'est la vidéo. Ah OK. Ah, donc voilà. Bonsoir maman Babi tozo yo kayoboni. Solange ça va en tout cas na bunda ni na ebiso pona na kota donc c'est compliqué nga ezo bloqué donc na bengi bana tellement bazalaka makasi na makambo wana donc nde mwana ye ko réussir donc mais nazo benga pe na nani ezo simba kaka te mais nzamba sali la donc yo ko rappeler nga oui na ebike donc je crois ils Facebook na ebité parce que comme ils vraiment na ba caprice belé pour me côté comme il faut insister donc preuve que mardi bonsoir papa Mouya bonsoir preuve que mardi fallait na kota na IJCD na kota quitter parce que na koka ipe ko kota te donc na tenté ko kota na façon nyonso na koka ite donc na ko fini par ko benga na téléphone mais bon meka toujours ko tenter mais bon meka toujours le temps maman Babi azoloba bozo meka ko tenter voilà maman Babi Hollandi si je na biso très bien. Alors, Tozo comme Maman Babi, à vous la parole. Bon, si j'ai la biso déjà la CPN de coup total en sous le lot parce que jour est compliqué sur ma carte sélectée. Ça m'a sali que tout le bélango le lot donc on va la CPN. Si j'ai la biso dengue zalaki que moi si yo mobile aboya ko kendo tika en fait que par exemple la connaissance na muninga mutusu kuna et que muninga na zalaki nzokande mukubimala mobile nae. Oui. En tout cas nga la situation wana ndenge salamaki ndenge zalaki salemelaki bango nga en tout cas de ma part so que salameli ndenge wana en tout cas ndenge ka parce que yo mobile déjà bo kendo tika nga la fête ozamba na anda ko nga na ebiso kendo tika nga la fête to peut ba raison que moi que nous tikanga ezate bon sikoyo opesinga mboka transport na keninga mo comme par hasard ça me pas à la rater na écoute na mwana mwasi mo bonzo elle est pas comme lui mais quand yo moi réponse à maman Babi peut-être au corozo moi idée mais to kozongela pe si j'ai papa Mouya oui maman Babi lobana oh oui maman Solange sikoyo comme par hasard yo bo ke ndo tikangai na fête opesinga mboka transport bi ke moi était comme ça zo mbongo okinde zo taxi nga na j'ai taxi na ke fête nga moko comme par hasard to koma kuna la fête mais ça opeka nga la vanda ki zo kande ba to vanda ki na bango zo kande moi si oyo bi ba na pas za wana na li solo ka ndenge za la totali connaissance quoi comme na ta nga na ina kende atuni ah vanda nga pe comme ça comme so ki mobile na nga yiko zo nga ina kende to déposer oui alors nga pe na dimi. Alors, comme par hasard, quand tu as mis la fête, wana, voiture, on a zo mona bamona mon de chez la voiture na biso. Na kota ka na kati boye, to kota na kati yo so présenter nga pa mobile na nga moko, yo moi si muso so présenter nga pa mobile na nga moko, kala mobile na nga, et pourtant mobile wana zanga. Bon, c'est quoi yo, na minute on a vu déjà que mobile denga mona ki déjà nga, ma ina makila déjà aussi là. Bon, alors, il m'a quitté que fait en gros on a que to kendo kuta na likaunda alors na minute wana ngai pesa de ma part na okolinga teke na tika que ndenge zalaki ke mobile ba yefti wana bakoti la voiture bakena kotika mwasa ndako ye pa lobe lo moko te atiki mobile wana akendo kotika pe likangu na après mobile wana kozonga na ndako ataki mabe ngapela ko nga ataki mabe po ngai na ngai ko silela ka wana et aussi la poto na monde ka voiture wana ya biso donc ka yo so présenter nga mobile ngala so mobile na ngati mobile na so oui mobile na nga yo yebisa so hinga na za nani yo ko ke no tika nga la fête comme par exemple yo ko tika mwasi na yo zimi kolo la reine ngai de mwasi na ndako na beta makolo reine na yo ndo ke no tika na voiture oya ko zo na voiture nga na beta makolo nga moko na zonga na ndenge na nga moko na ebite nga tapo na so kepte na voiture na ko zo pe na so keta libanga te benge so na ko bamba na ba vitre ngo
oyo commission de transport no tika ba makango no na ko beta voiture et style lika wana. Oh. Donc na yo oui. Oh, mais c'est vrai. Na ko tout appeler voiture mabaku pesa pour récupérer tout en côté. Ngana yo makolo oyo beteki ngana na kene fete makolo ngamu otokozonga ngana yo ndetso mbale makolo. Na yo pe mwasi wana ale na opso wana minito ngana eba ite gozamba na ngada na minito na découvrir yo nozamba na ngada to nozamba na ngada oza déjà mongona na ngada kwa chata liboso na ngada. Donc on na minito mama mwende to so na salwana na minito tale to ebinga teo to saki mo connaissance. Beta kama makolo demi tour banda ko beta makolo yo moko. Donc banda le na yo ko pe na mbale na ngada pe soute. Ah bon? Ah oui. Na oui, oui. Na yo kopé na mobile na ngai te. Yo pe mobile na pandi so ki pe voiture, so ki pe na robé ça. Quelque part so pe na bina bébé ça. Faire te ka ya biso bibale. Voilà papa Mouya lobi zala douce. Donc voilà papa Mouya, je crois au comprendre mbala moko sujet na biso donc voilà, tu as besoin pour intervenir to yeba donc papa Jean-Luc Kaus bonsoir. Donc bonsoir à Frère Tanguy Bangala, donc Motonan Nzambe, bonsoir à Denis Lopala, bonsoir à Adeline, voilà, donc à Deshou Mokulu. Voilà, bonsoir na bande kono so bazo kota, on a monté na otala na okiti mkena mona bolimbisanga. Donc voilà, papa Mouya ozo comprend déjà si j'ai na biso ndenge zali, maman Media Medina, s'il te plaît, donc ce téléphone na yo na ndenge ya position ya kala, donc ce téléphone na position ya kala parce que position ya sika, autre fait tout ça là. Ezoboya. Donc, ils ont ce téléphone dans la position ya kala. S'il te plaît, au sala demande. Voilà. Donc, maman Babi. Mais, nga na ko tu na siko boya. Alors, mon ninga yo ye fait. Mon ninga wana pena oyo. Ayebi peteke. Yonde. Mobile na yonde. Yona mobile oya azozela. Et puis, à celle na yo connaissance. Nebele ya gentillesse onyo sa salio wana. Nebele ya ovandaki isolé. Muninga accompagné yo. Siko yo ya osa la réaction banda o balukela. Est-ce que ça bien? Ah, so la ta yo moko penta mama. Kongo la minute wana yo lo bengo pe bien. Ayeba kite. Nga pe na yeba kite. Mais tant to bimi ni banda. Ndo to yo comprendre siko to yeba na nini siko yo soko za ndani ngasa ni mama masole silika wana. Oh. Ah bon? Oui. Masole silika wana masole sali sobi nini. Oh, il so ni mara mobile na ngata yo moko so nga sano. Ki gentillesse no za so ki gentillesse. Pour la minute wana so ki donc so ye fiona ou bien ça sala engagé. Pour ba makango ba eba toujours ba sanda. En tout cas. Tu vois, ma makango ba eba toujours ba sanda. Ou bien ya yeba ki comme par hasard yeba se ki ya sala engagé, ayeba ki mobali nanga mutoko ya kozwaye, ya wana sala ki ke to sala connaissance nanga, on sikota mobali nanga ko ya kozwaye, ala kisanga ki ngande na bimara mobali na yo. Maman, je suis désolé ngala ko la kisayo ke mobali wana nda za ngai. Okozonga makolo, nenga na kinga moko, yo poko zonga yo moko. Mais maman Babi, Bible que une femme sage bâtit sa maison. Au moins que maman na celle qui sagesse na wana. Wana eza sagesse to baloba na Bible te wana. Ya ni nyango mama sagesse ni na wana mobile sagesse. Dieu, so la tika makambo wana. Na mobile makambo sagesse wana ezala te makambo ya na mobile une femme bâtit sa maison te. Wana makama mobile tanga zuma makama azelo mbanda bâti sa maison wana ezaka soste wana ko makama bâti sa maison wana mbanda ta yo moko ben sikoyo en tout cas papa Mouya le bien en tout cas pour une fois ça t'as raison donc le lopena papa Mouya bien en tout cas pour une fois le lopena lobby bien en tout cas ça c'est bien parce que bâtir be maison et baby kamana to bâtir en pe kamana. Ah bon, mais je sais pas, donc on est qui, sa réaction à maman Babi, elle a invité. Donc si quoi en tout cas oui. Oui, t'es continué na bungsa idée na ote. Oui, ya wana mona la lobby ke donc makambuye mo so ndenga sala gine mabe. Ya nini yango? Yo uti no fait kuna okuta ni pe mobali wana nzoka pe mbanda o tik do pe na moni pe na za pe na mama Maria moi sango peza aza pe na mama Maria donc ok na yo pe o vandi na yo pe bien bake ba tiki yo pe o tiki pe mobali ngo pe moi so wana bake na bon na ti tanga kota ki pe na ndaka ngo pa zela mobali ngo tia zonga
na moni pa makanise tonda ke na mutu mais tike ngai nde mobali wana yo mutenga pas nga ke nga mona taxi mais mama babi omoni teke peut-être mwana mwasi wana ndenge misusu ezalaka bokoko swana pe na mobali na ndaku ntango bapaya baye osali sembla comme si boana problème te peut-être maman na yebi ke fo amemelango bongo osali sembla lokola première te mozeli na bapaya bakende nano alors soki ozosala réaction wana est ce que eza bagenre ya baso te bazalaka ata boswani so bapaya bazali fo bapaya wana baremarke ke ya ça ne va pas ici na ndako. Oui, wana benesa na ndenge wana soki bapaya bazali bapaya wana ya biso moko baza bapaya na biso moko na kolinga te songa na mobali na toza na problème bapaya na biso baye nga bandongo lakisaki toza na baproblème mais wana penza tokoti na tokutani biso mbali donc mobali na basi mibale mobali yango sikoyo yanga bongo sikoyo wana sikoyo bato yango bayaki na fete baza makambo bapaya na biso nde tozalaki na sala fete kuna ezalaki makambo bapaya obabima libanda baokuta fa makambo ndenge yindi wana kaka en tout cas papa Mouya Lobi donc bonsoir à Jolie Amouli c'est chaud na de longa papa Mouya Lobi boye il faut peut-être na début expliquer malemba parce que peut-être mobile yo aipsa qui est que y a vivarane sel donc peut-être mobile a conseillé que non moi je vis seul tout ça alors mais après les balles on sait que na tant yo ko expliquer nde obi ke fait et panzani ba pine na il faut expliquer malembe wana ezaki idée ya papa Mouya peut-être mobile wana pe a conseillé que a vivaka ye moko do media medina nazo insister toujours au côté ça yo voilà donc abi peut-être mobile a conseillé a vivaka seul yo lobanine na minute wana mobile a kota vivaka 7h27 je suis désolé talinga ite soki mobile ayebisaki yo vivaka 7 tosoka vivaka 7 te etalinga ite na koyindisela yo mpo mona penzake naza méchant bon siko epa mobile siko kosala mobile ndo yo oyindisa nanu tosololaki na yo na minute wana nazoyebaka kobimaka na mobile nanga to namoni kaka kozalaki oza mbanda na ngai je suis désolé na kobosana na nga tout na minute na minute kuta ebele seconde nabosana mpe tout na seconde naza kuna posa te ko mobile esiko te na okalkulele nanu yo mwasi yango apres na yo osokipe na mobile nanga ah oui, d'accord, maman ta yo moko. Yo nde c'est quoi la reine de Saba. Nga mba na nga tiki ole ko to kene fete wana mbali na nga. Atiki na lunga na kene nga moko. Alake ko zo siko yo nde do ki mwaso ba mbate la ka protéger ka pote na voiture ba ke ba tiki. Nga siko tala ka fete. Ozuti na fete yo mama ndaku. Ozonga yo moko po mbali na boya ka kentika. Bongo yo likangu wana ate. Tako papa tabino machete rezara nga za mongo. En tout cas, mais Nadia Rebecca Lobi pona ye akobunda te mais mutarobi mana voiture wana te donc il faut mobali a expliquer très bien donc wana idée ya Nadia Rebecca yo moni onde nini la nini yango po déjà moi wana a présenter nga pa mobali na nga moko bitala mobile omoni mobile na nga yeyo o muninga tokutana kinde na fe qu'est-ce que moi moi c'est likango sa lobi est-ce que ça suna posa mobile expliquer nga pour moi c'est déjà na ya sa lobi déjà que donc nous tika muninga tokutana na fe mobile na nga ye osiko yango déjà c'est ba yebiso lukasoni. Voilà, donc vraiment en tout cas dans le numéro la chez Zawana donc 0032 465 23 34 24 donc papa Jean-Luc Aoussou tozo zela ba peine no papa Mouya tozo zela ba peine bientôt ye banano voilà to ye banano bino ba papa réaction ekozala nini sikoyo mama babito saleti bon alors sikoyo yo okosa prendre kaka na mama wana ou bien na papa mbala moko même tobe papa ozela boko mana na ndako na mama wana nanu déjà mingi ya mobali aza mobali na nga karati mobali azaka mobali na nga yo mwasi mosusu azaka mwasi mosusu mingi mpe apea na mwasi mobali na osilika na otomboka parce que mobali so asali mpe alikama mabe makasi tuso ata mobali ke alingaka o mingi mobali omoni mibali bazala soki azwi likango abandobondela ye mingi parce que aza mwasi asika te ozomona abandobondela ye mingi. Vraiment. En tout cas, Eza vraiment bongo. Papa Jean-Louis Kaous, NS, s'il te plaît, maman Babito, si ça n'a comme ça, na joyau.
moi minute mokie kaka papa Jean-Luc Kaouso tikela biso mpona mo papa Jean-Luc Kaouso azokota. Donc voilà, maman Babi s'il te plaît d'aller à l'écoute parce que la monnaie azokata o déjà appel. Un instant maman Babi, voilà. Donc papa Jean-Louis akati maman Babi appelle. Maman Babi tozo zongela yo na mwi ba appel ezokota toujours répondre na ba so bozo kokota te. Bosalinga sinenga na kuzwa bino papa Jean-Louis Kaous benga parce que maman Babi abimi voilà après maman Média peut continuer awa donc azo koka toujours kokota te na vidéo. Allô bonsoir maman Média. Oui bonsoir maman. Maman Média yo peut voir on le voit ka ngai ou bien il na émission la grippe en réseau ça les autres qui vraiment, ouais, et c'est moi maman on comprend, on l'a dit si je n'habite très bien. Bonsoir à José Lipassa. On l'a dit si je n'habite bien, tous aux élayo au expliquer. Donc papa Jean-Luc Kaous zalaka après so maman Média assis ici comme ça ko tipo e kataye vidéo e kataye appel te po bon bazo benga na par WhatsApp, voilà. Maman Média tous landa yo. Oui. Nga vraiment naye ko contredire maman Babi te mais naye ko loba na féliciter maman na mwasi wana na ndenge vraiment na justement naye nenga se comportaki ce qui vraiment mobali wana ada vraiment papa ou dans la conscience on nzamba tia na kati ya bato. Moi je crois que après cette punition moko impossible nanga so mobali akutinga na mamba bongo et na mobali mususu to tia on est contraire. Moi je crois que na ko su ko tala mobali arrêter na ndobanga même kolia biloko naye maman na akoye ko sala ndenge alingi mais papa na aeta ko valoriser te na miso moi so na sika yo kali soki peut-être asala ki scandale peut-être anga ça so ridicule plus tu vois anga ça so ridicule même plus que ça parce que soka ça ki mobali déjà ko aza sage tant déjà moni moi sinae. Oui moi je crois qu'il a défendre vraiment sinae. Kaka ndenga alukaki beskis que moi là qui eti ko ezate c'est débrouiller yo moko et tout alinga pe aluka beskis en face à moi sona ko yebisa ete non parce que moi sona o wana bazana ya bibi aza consciente que aza marié mo balo na obima na ye parce que tozo lo ba bien le salon akende ko tika kwa ya mibale après azonga ki pana ça veut dire que moi si on a mis balaïbi que mon bal on a pour s'engager nae aza marié mais les trucs peut-être aeba ki nae moi c'est en côté couleur moi c'est en côté ou soit na ya na ida ma babi ou soit aeba kipé mais moi je crois que nenge vraiment au kamati au meki ko lobela lisolo on dirait aeba kité tu vois parce que mon tata moi ba kazamba nano meka otibo o meka ko se sympathie bongo tie comme on a point bo ke ko déposer. Moi je crois que moi so ami bala na yeba ki na été ça on ka ba coïncidence et ça on ka punition au papa na zwaki au moins te que papa mo vraiment moi si d'abord faut ba couple en ezali la communication parce que déjà tant moi si na yo oyebisa c'est débrouiller zo mbongo à transport zo ba taxi je ne sais pas otunye même pas te que lieni na wa mariage en wa kei eza wapi eza na place nini otula kité donc eloko awele ka koyeba esika mariage à deuxième bureau nezali mais sika place mariage à premier place moi ce n'est pas anda ko place à mariage ayebi kututé teta mso moi tenga kepa cause problème tout ba fait tu peux comme mbebele ayebi ta wele ka koyeba ni parce que soka yeba que moi ce nanga ndako nda abimi boye ake mariage ne sika boye déjà tant moi so azemi balai bisanga lo témoin na place ona ezate. Tu vois mais tellement à s'intéresser même donc il faut ça se voit mais que couple en communication t'es parce que ceux couple les communication même au kendete oyeba que moi si na wande toza boye à quel fait na place boye mutu boye bali et koza na sika boye to koza na mboka boye oyeba ngo tu vois donc ngai moi sona a jouer rôle moko vraiment ya malamu mingi donc après si mobile a la punition parce que mutu o ya liné ko pesi valeur ça mobile ne maman si mobile vraiment suis courage à conduire a ke ko déposer on a payé la courage nyonso aye ne pas donner na ndako comme rien n'était nga la personne no lobani ko ba courage a bongo déjà ça nango yo kali satan na sali scandale non na zo lobabi na zo na linga ma babi mingi ma biso mosi na zo contredire mais na ba place a bongo tu as suis courage wana yo ça bon atanga na sala kiango ata sala kiango donc engoza no kaka angoza ne kutuka ridicule please mais sikoyo papa kuya namoni
na moi papa mu ya lobi ke kobosana te ke moi si on n'a pas lobaki ke nazo zela mobali nanga aya kozwanga donc peut-être mobali na pa aipse ke kazaka na moi si mususu te peut-être pas au monde ke wana mobali na ye ndé oui azana moi si mususu te le problème ezana bavandaka ensemble te c'est ça le problème eza majeur wana baza la relation amoureuse oui certes mais bavandaka ensemble te. Je crois qu'il y a que moi soit ça marié parce que va ensemble tu fais ça ok soyez ok tu qu'elle a fait tu soit tu as récupérer la fait ils ont la personne déjà quelque chose et après voilà pourquoi alors tant qu'on tenait qu'on déposer moi c'est nasiga azonga qui sous wapi il fallait pas l'ensemble parce que ça qui déjà va air tardé après si qu'on zonga te en ouais baké mais d'ailleurs tu koto là la capo air on a qu'on zonga souple ça raté pourquoi zonga parce que moi je crois que la dame elle est casa mariée. Mais c'est comme maman média yo ce que zala ki yo na place ya parce que na moni yale le sang le bi mi bal nyo sauté donc on a habité yale le sang ko expliquer biso ngo bien papa Jean-Luc Kabous vous allez après s'il vous plaît papa donc yo so ki na place ya maman wana donc réaction na une ngoza la lokola ndenge o maman na biso wana sala ki ou bien ndenge nini so to comprendre mais maman pas commencer vraiment zobat vraiment j'ai tout total la même chose ba théâtre ba yo koto zo ko chala mbali mususu mbali ya non mais au Kangé, j'ai des chemises au Tiawan Kawana. Oh, vraiment, mon qui est vraiment aboyé. Mon père, en fait, n'a évité. Maintenant, Taza Nandenge Naï. On a ngaï. Normalement, tout le monde, mon balouana, pour dire que mes belles n'a biso ya poto, va changer totalement. Comment on a moi, s'naïo, on sacrifié, moi, s'naïo, on fondé vie depuis. Juste pour la mouton, yo suis sika, on couteau biété. Oyo fondé ceux qui combien de temps basali à mariage tu cours rapport à moto aux si canon yébiété juste couper rapport pour nini poser la personne au découvrir ceux qui font basiter je ne sais même pas donc et là quoi mon pas il fallait jouer rôle papa a besoin de la qui n'a pas vie à passer par-ci par-là mais quand même il faut valoriser passer na bango même la bible ba personne ne se bat katango te ezali après mais on ne se bat pas valoriser donc il a besoin de ndimi to moi il a besoin de mi bal va tromper mais les trucs il faut qu'on va valoriser tout monde met la bible pour référence la besoin surtout tout ba congolais comme akabi après mais on doit valoriser ba Sarah ba je qui Jacob on avait qu'on valoriser ce qui Rachel pour ayela qui Rachel ayela qui Léa donc et là quoi moi je crois que toi koye va ko valoriser surtout couple na yo ko sacrifier mutu moko te oyo bo fonder vie mobimba ti bozo ke na suka juste pour na mutu moko kaka oyo zui lobi moi sa maman batata sala ke loko maman na Solange Solange maman na to ensa nini moi la j'ai déjà courage OK déposer bino mi bale ensa solo asune courage ko pas jamais faire ça qui Nadia Rebecca alobi ke po mobile akoki pe ko wanga na ona miso ya copine wana pe oyo kisoni mais c'est ça c'est attaque to wanga ni te parce ya wanga ni nga déjà le problème peut-être moi ça y éviter mais awanga ni nga déjà ça tiki akoki ko wanga na pa wanga le kinga o be lo bongo kuto ki ma wanga to la za be mo bala mani lo ko luka test et nene ça no ya lo tia pompe na tia essence yo no ke na yo sundoli ba mi balé parce que des merdes na bango mais yo aussi courage aussi vraiment que au ti li bala mususu le bala ni sur na kati ya voiture des couples des choses qui tika moko ya tout et puis mon bala za motema mabe franchement attends comme mais au moni biblo bongo nzambe pardon mais pas na ngope na oye batte ko na ebité et le matin ma babi bablo mususu au côté na bondion et bien c'est on ba o ti bino sur essence en tout cas mais sikoyo maman média voilà maman média sikoyo yo soko zongi na ndako alors ce qui papa parce que yo on sait la réaction maman na biso wana ya femme sage Jonathan mababi alingi te bon na ki sagesse na ye mais yo soko tant papa zoya na ndako alors on sait la nini pour papa tiki allez à côté tiki ye papa ye na ndako na otika na nga bouche be bon na sani. Mais si on a pété l'autre. Si on a supérieur plus que moi. On a dit que c'est pas tout geste compte. On a dit que on a pas geste. On dit que nos bouches bien comme si même on fait connaître pas les accords voisins na moi sinon et puis tout ne to ça qui copinage na biso. On a dit singa kindengo za bon est-ce qu'on en ça non ça effort. On dit papa kamata. Yemo ka maman na soka zo landa biso soit je ne sais pas. Aye baka gère papa comme on parle à la kindenga zali et puis biso ne surtout pas servir biso les autres parce que gère mon bala bon et ça la maté. Papa il t'a trompé mais pas juste là ton lobby parce que ton lobby que mon père a trompé à tromper au caca de la bloc on a de le bac mon père
aza fidèle si tokunda ngo déjà mais le truc déjà tant mobali yo moko ridiculiser nga bongo ngam nazalaka no ndako moko so ngani na sai laisse casser la tête qu'est-ce que ça qui bondumba na yo na uchikoza no free hein. Mais parce que la papa mouya lobi que yo zo acquise ba mibali gratuitement a bien ce que ambiance ninyo ezalaka na ndako pour mobala comme atina niveau na donc c'est kazo reprocher quelque chose. Ah on yolo pa lukelanga kama même ça wana eza question papa mouya ndazana azamuta mayele a jeter non zo monana azamuta mayele bien ba dom solo par exemple juste pour rigoler et puis yemo koloko koma ba film on sur le loto zo sala la vous la parole ayebi ba loko bien o zo salama ba comment ya sorti nyos atana na lo bango bien atana sala ngo mo bala moninga lokola yebinga te sur les bisanga na atakutne beaucoup tena camarade bo zane bien beaucoup tena fête na ba lemo public a bechoka so yone mto kendo ko milingisa nde balo kisodisa mobali otovanda ensemble oseli atana kamati na kalingilo matrice soko poinga si déjà on comme déjà côté la couleur à tableau mususu moi swana et puis ba ja bongo musuku tezala kabasi mususu ba mabali beba kapwa nini mobali akangaka mobali na téléphone mobali abandio défendre moi swana basi mususu to soma ka médiatique nga choc il faut le monde la dire ofinga nga na moi swana bazo finga mais oya boy vis-à-vis mobali amoni que choix na eza oya sika maman okosala nini to sali bon maman tadi alobi la chérie na sepeli mais soko sali scandale alors soko sali scandale ce que mobali a tiki na yaki okosa ba scandale nyonso comme tu fais mais ce qui mobali a dit que na occupé na va ponter na relation qu'est-ce que tu vas faire combien de banda ba so que ça ba kata matin mais ma il pas là peut kufa na ngote et ya ko tout am sous ma casse c'est ça. Bonsoir, donc déjà on parle au départ même on va même ce qu'a trompé qui n'est nga ko na mo gravité à ko tromper gravité ne ya ba makambo e salamaki mais problème est que parce que na mo pena de Rebecca pas le billet par retourna te merci ko retourna te pourquoi retourna te pourquoi c'est ça le problème parce que yo mo mobile dans c'est ko lingano pe mobile yango te alors ma chérie on a moni na nga déjà nyonso o balbaka aujourd'hui la question mais parce que aujourd'hui la question tu poses les questions mais tu connais la réponse je connais déjà la réponse et ça tes copines m'ont dit c'est vrai que non voilà Marie mobile n'a pas trompé ça n'importe quoi libanda moi-même la monnaie on avait fait qu'est-ce que je vais faire et en plus mobile à moninga comme si on se connaît même pas qu'est-ce que je vais faire mais histoire na ça bon on s'est cassé la tête ce qui a bien qu'on valoriser ngati ou soit tu bon soit ni bon dit bon panzi va que oui certes tout ça là je ne sais pas jour on peut-être sur côté pe na be mon sia bongo agissement na ngezane malgré pe na opelisa ka monoko mais na éviter mais ce qui par exemple na bundi to zoken to ça ni mais ce qui mobile a lobi na otika na relation na di au moins dit que yom to sani voilà yom to sani peut-être nga na rôle wana na kosa peut-être moi soit comme to yebana ko yebi c'est moi ni jour wana mobile wana to zaki na zaki mobile na nga bodongo na ko ki peut-être ko expliquer moninga la nga moi soit oh donc yo continuer ki camarade dango mama social au côté na moi retard mais quand on a dans mon explication mukie ya mama médiation que pesi au moins idée comme ça yo pour obenga o intervenir ce pesi au tête to expliquer en vite fait pour ça moi moulay muke donc mama média yo continuer sur ki camarade dango donc pendant ki camarade ne cité zo continuer kaka na continuer ki camarade mais les trucs mais moi soit là que mobali wana aza mobali otovivaka naye mais c'est parce que moi ça bateau aza naye pour rien eza na basi ebele mpe bakota na bamare timoko oyo azalaka naye d'accord nango te ezaka juste que mobali aye kokosa ye mais ntango aye oyeba vérité neti oyo lisolo tobetaki dernièrement ke mobali azofuti ye so babiloso mpe ndeni ntango aoyeba ngo nayebi te so lisolo na yo quelque part donc ntango si nayebi déjà ke néanmoins ngasi nayebi nanga déjà ke mbanda nanga oyo ya sika oyo mobali nanga azwi to mbanda kutunga na meti wana kuna otraité so mbanda te parce que mobali avalorise na ngai nga te na olobama mwasi oyo mobali oyo naozala ne avivaka ne to papa abana nga nde yeyo si nayebi na ngai mais sikoso okosala yango combien de basi toyoka ngo ti combien de basi oyo basala n'importe quoi pa mibali yango tolekeki ndumba ngo esila yesu songe mati susu pour dire que jalousie wana erangeana oyo mpe balobake la jalousie c'est une maladie il faut kosoigne yango donc tosoigne yango kaka na babongo parce que tosali c'est quand mobile à lobby quand ça n'est qu'à n'importe quoi à consala n'est n'importe quoi bah j'ai bon c'est beaucoup ça ce qu'on sali bon c'est mobile quand lobby qui n'a coupé pour rapport à l'ingi scandale au wana ça va mais ce mobile scandale à la route à lobby qui est sous ma casse à défendre pour ta défendre déjà
Ce qui aussi, écoute, moi, c'est à défendre déjà. Bon, c'est aussi. Parce que la moni awa Nadège Coiffure, donc Nadège Coiffure à lobby Nadège Longa, à lobby écoute à recota même na voiture, on te comme à yaki na taxi, à préférence on a souka na taxi on denga yela kiwa. Non, bonsoir. D'accord, papa Jean-Luc Kaous banda au kota comme ça t'es quatre. On dit que ça vous t'a planté au matin. On a bâti belé à prier même le son nzambe parce que on a pour rien. On va dans conscience et point na sala ki boy na saki maman babi na répéter na contredire yoté mais maintenant on a façon de gérer la problème déjà parce que on a un test tout talati yo côté no rezo on nini Nadia Rebecca on a nini Patricia Muika bonsoir Patricia Muika donc voilà eza tozo ba mnam tout donc eza opinion na yo eza normal donc maman babi a rosala oye a lobby wana fasala tokuta déjà après préparer makamba bongo tokuta déjà après préparer makamba bongo donc je suis donc normalement on a tranquille conscience na yebi que ça passe parce que ça mobile on la ligne na satanda il a velo a bongote mais situation sur les situations on s'ani on fronton cadre mais c'est pas mal ça pour tout le biso esprit combien de merde on est bien na biso pour te balaxi il y a couleur bien mais tu comment qu'on s'en sortir toujours pour la bébé na toujours ça et ça nango na coupe na bila bon ça nini mais ce mouvement pas moni que démarche na eza qui fait ça le scandale ba bonde tout ba bonde na mobile on a bonde na yo les années na makasi na ye na mon kokuna ba ko bifinga na yo ko finga na donc on est en oye mais ngafa na bebla bon so na côté na surtout ça qui na préparer te que na kete ko lukambanda tina ndako no yo kita so bi mbale oyo mosali nga bona kisinga na ba kan nzambe merci la bi néanmoins que mobile na vivre soit ok na démarche à bon nzambo ti nzambe la prière nzambe merci ndongo la kisinga simba mobile na nga vraiment zongisele bolingo po ebilo mabongo so ko moni ki opc pini so bo za ralo kwa to me chéri na ndako to komika lo kwa to me chéri. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Maman Média. Papa Jean-Luc Kaous, Azolinga Akota, comme Naepseki, Totika, Olobatina Souka. Tous autres, on a moi pause, m'ke toro récupérer yo. Donc, bonsoir à Blandine Pimbele, bonsoir à Maria Quadra. Voilà, donc, Papa Jean-Luc Kaous, Maman Média à Kati, donc, Tozongela et Lissoussou après. Papa Jean-Luc Kaous, Kota Nanto, quand nous payons Binosko, papa. Beaucoup le banni, donc, la réaction, on a des bongo réaction, ya Maman Média, Medinato kanam siko papa yé alinga lobanini. Bonsoir papa Jean-Luc Kaous. Bonsoir bande nyonso, il y a émission Nabiso à vous la parole. Vraiment. Bonsoir à toi maman Soleil. Bonsoir papa. Bonsoir maman Média. Bonsoir maman Babi, bonsoir maman nyonso dans la ligne au bozo kanga. Bon melama ya bio bokitsa motema, bozaba maman. Eza makambo yaka bon o eza na likambo ya supposé mais eza likambo faut trouver solution likambo so muta kufite bazwanga solution woni donc likambo ko le kabiso basute likambo nyonso bazwela solution en tout cas ngana wa intervenir pour na ngaso ikawana ikomeli ngata ke ngamo bali yango ngam na ina voiture ngam na za rouler na olobana boy oni misanga na olobana boy biso mibali soko komike obimaki na ndako kina ozwa mutu mo pembeni c'est-à-dire que bolingo na bino kota déjà moi mbilinga kota ki wana peut-être okenda ozwa mo soulagement libanda mais maman oyo aza mwasi ya ndako donc aza mopanzi na nga babengaka mama ya ndako oyebi ke nga ntango ozali wana donc eza yo oza wana oza mama oza bavaleur na nyonso alors il se fait que peut-être neka komela mwa mai mbeni na ko négliger yo maman ngai moi je vais tout arrêter oloba na dit non oyo aza mwasi nanga amadi misanga vraiment oyo aza mwasi nanga papa Jean-Louis tango maman donc herba koti ba mi balé tango ba pesi ba na tango ba sali présentation yo koloba mo na moment wana ou bien na kata moto vraiment ngai pesa ngai na kata moto na kata moto na arrêter moteur na baluki bol na lobi na bi mama pardon boli misangai mama tantine oyo bokuta na o na bi bokuta neli et pour moi mon économie likita wani babo mangai awa liwana ngai comme pene mon ndenge za oyo za mwasi na mama baba ça ba sangani do liwana romi pene babo e ba liwana ngai comme pene donc c'est pour la qui m'a propre photo sur ça kama place
so ke na yo boyinga kene na yo me malamu oya ndako totika na eto vana na biso to continuer vie quoi omoni poto mesana na déjà tozala na ye kaka surface wana olongola kazaka wana ne mama tiple limisanga na mama to na zwa ki wana tuka na kosa ki o melimisanga ita na za mwasi omoni o mama ya bana pena ningi za boiza yi toka to tika yo mama ke pardon vraiment s'il te plaît to tika au moins boso zo ta action ni kene na yo ndangi no regret déjà ne na yo kenga de makamunda o mama ninga za to ko funa valoriser ninga ba na valoriser na mwasi nga ya ndako mais comme que oui ngana osala bongo bolim sanga mais ngana osala ndingwana mais dans le cas où il commence wana que moi ça le bien côté na panique on a peut-être on va faire avec et là on est gokoma et là on est gokoma na vandi skopia bon na zo rouler quand même to que si na panique na ngato komiti na ndako et que moi si na nga osali sagesse ya ndingwana que le côté basi bona ndenge bele misu ba ya sa ndenge bele misu pe oyebi ko pangisa mabelo kwana voilà so kiti okay na ndako ngana dona okusa na kufi mingi tena kina isi mama omoni ko wana tikalia ndio za vina nge baby donc so lingana to vivre omoni ko wana funa zonga rapide yokende no kaka to kutana na to bongisa upa me kana na zonga na kana bongisa ne kuke na ngai ozo ba chana changa mutu venado vraiment moyen te pardonner misangai kende kaka kende na mama pour ne mettre atigio na ngai ko bangisa nga makati mama yo bangisa nga makati voilà na koya sikona ndako na kolinga to za matemudi na eloka na kosingiza ka bolingisi mama lingisa ngai naza mutu akoya kina fo pa ko bona ebi ko silika nyoso ko linga to sa poka ka to bongisa to sala mo après il faut avouer et à moitié pardonner omoni zaka ba mama la biso il faut na kitisaka na tia na se vraiment na tia na se poto bongisa bali mama be o nga sali na j'espère que maman oyo ka pe limbisi ngai wana na zuma yele prochainement au sala on so bongote mais papa Jean-Louis mais pour la nini quand na place ya osenga pardon pourquoi ka osala olika boko matina pour ni ka fe ke ninga pe ka mwasi yango pour y osenga na pardon après parce que sur osengi pardon et pas maman et pas madame OK bon heureusement elle super mentionné to que ko expliquer les sous maramsu parce que pas madame déjà osengi pardon pour nous heureusement ali souté merci maman pour la question na ina lo baboya soki nalobi boy naloba na ibo na bi soki omoni mutu abimaki ndenge wana c'est-à-dire mutu ezaki na ndako omoni bino boy na wana ba système na bino omona boso za na kanda olatele mutu jino kangi sentira munene na luketo wana ata bino moko ozomona toza batu so mutu moyen asala mwani ezate amso mona go bule pe oza mutu bon nakimana kote wana le tanga monte kufa kotoyo omoni mais ezaba blo moto souhaita en venate mais soki komi donc il y a des circonstances moi goya ozomona il y a des circonstances moi goya o climatique no bokoka ngayo mobali nyoso nenga zana mutu mo la fidèle na mukiliate toza bato ato sala no toza fidèle na moi c'est oui mais kolobate ko zara non ça peut arriver une fois que bobo pour biso pe toza pe tentation na bino bozo pe ozomona mobali ba ko mazakoza pe tenter comme ça ba ko isami na tentation na omoni mais il y a un souhaitable la chèvre voilà nzoto ya motau mama na ngai nzoto eza motau bolingisa nzoto eza motau nzoto eza motau donc olukaka ndeni il faut bongisa ngo tu vois mais eza pasi vraiment bamama bolingisa vraiment bokita botya na se biso ba bamama na biso bino ba bamama na biso vraiment tolingaka bino mingi leo tokosaluma bino mabe te omoni tokosa bino mabete so esalemi ndenge wana vraiment mpona nga na kimobali na ndenge na nga atuka funa tia na se na bongisa omoni so olingi oluka bambutu kiyange mpe ezalaka nango te yuma mpe azalaka te na makambo wana yayo azalaka yayo mama soleil nalobi mabe te olobi mabe te donc bandeko baza na ligne bazosala baréaction na bango donc omona yango mpe donc olobi na yo olobi en tout cas olobi bien parce que neti namoni maman la biso Rebecca bike batno surtout dans moni acte yo sali déjà devant moi soana et sali bien parce que le fait à rejoindre nous on va yo peut pas penser à sagesse non je peux te rebenga ngo bongo OK na ko déposer na nous otiki madame OK déposer sur madame no zongi wa ko dobongisa na sima donc eza faux idée
Donc nazo bayote nazo ba position ya bien oyo pesi. Par exemple na OK kotika donc ezo la que wana eza faux idée yo ketika après yo kozongisa non. Donc il faut wana kaka ndenge papa Jean Binde otoloba. Donc wana ko expliquer malamo ko éclaircir mbamo parce que maman Babi ye alobaki ke pona ye mobile ko expliquer non remonter parce que na moni même idée malobi ke wana donc muto ke ne pas été expliqué ngambala moko donc peut-être réponse à bien yango oyo utopesa ben siko ndenge maman Babi alobaki pona ye ceux qui amoni bongo mbala moko abandi ko sala désordre yo pona yo ko loba nini ma Babi chaka na se ma Babi yo za mamati Mama Babi chaka na se omoni ndenge za baloba boy bino mo butu bolambaka bino so be beli na se ko kitango te potolia omoni bon omoni circonstance il faut autant la de part et d'autre bon muto to zala na bien pourquoi asana iboye ba mususu eza moi faut pas mo bretela maki bon neka na utoloba moni ya moi di ba ko mo besami et que je sais que trop sévère pour nani na ba trop sérieuse na ba biloko wana il faut les moi relaxer zalaka voilà atozaka batu moni mutosala kama be kaka mutosala kama be zomona mutosala kama be moni soki ma Babi wana olobi na kanda oboma voiture osali bobomi mutu tanaka lete kolanda pe biso voilà omoni et comme mutu akufi par exemple tanaka ba biloko wana na ba perte bele to sala ezaka biso moga na boy te zuwa eza na mopa eza ba sentiment moya ka lero na isaitini mabe puis voilà après qui étant conscient de oyo la yo mamso ko regretter lo kwango omoni donc ko bongisa so elikambo yali il faut vraiment que na maîtrise tant que comme ba papa ba maman il faut pas tout dans la réaction à kibana miki omoni so waka na réaction ka ki mwana muke nano osala blo wa ningo na metoboite so okoli okota na pe boy bon bon ese ko esala mi bonene otel na réaction mbali na omoni maintenant yo bando boma oboyi biso osali bozongi si bo mama na ngai et comment so lobi to bongi yo mo regretter c'est ça eza na ngomba makambo yaka vraiment mama Babi na éviter sur azo seka grave donc azolanda yo et puis avant réagir maman Babi on réagir après papa Jean lui to récupérer comme ça on réagit pour te comment na suka émission pour na mkwalelo bonsoir à Rossi voilà Rossi Joseph donc bonsoir voilà papa Jean lui bonsoir à Yvonne voilà oui papa Jean oui maman donc vraiment botia na c'est dans la bien mingi parce que moni si vous réagissez na kanda vous savez makamobwe ou peut-être vous avez une idée na hôtel maintenant vous avez une maîtrise vous pouvez se faire une leçon que vous commencez à rebandela vous te l'ogonati parce que quand vous avez des ordres comme si vous na changer technique na changer technique si vous na ke côté mususu faut on est allé on est en coïncidence vous avez l'homme peut-être nzambe mutaote yangaki non faut changer pour que ne ba biloko te omoni muyibi muso amesana koyiba muyibi muso amesana koyiba bakanga ete mais yo mutu lingo meka kaka boyebo bakangi yo mbala moko ete yo bia nakenda sudela na tena eza bien te mpona nga ozomona voilà mama Babi alobi ya kola na zuwa na ye ya lokola mena zuwa na ye donc mama Babi ozaka mu Kristo mama Maria so yaki na zuwa mingi mbele Yesu abotama ite mama ça c'est vrai en tout cas donc merci beaucoup papa Jean-Luc Kaous donc pour la participation de papa côté papa boyoki donc j'espère que papa nyonso boana ligne papa aussi papa makui na moni bozo koma donc j'espère que réaction na bino pe kozala ndenge moko parce que maman na de Rebecca le bibino pe papa bolinga biso na motema moko papa Jean-Luc c'est ça so lolinga mo na motema moko na ndimite ke obando zela ba scandale wana e ko senga pardon maman soleil bino pe botaka na se mingi omona bino vraiment jini pena bongo bien te ba sizo eza malamu te mingi kana bino na ka bongo mabe ado yango wana do tema kandeza mingi bongo yango zo tinda papa akende libanda tena lobi teke otinda mais quelquefois akokutana pe na tentation nzoto eza motau mama nzoto eza motau
vraiment, d'autres gens m'ont taou, mais c'est pas qu'ils ont encourageant, franchement. Oui. Tu vois, ils ont encourageant, parce que moi, je risque de belé, maladie, il faut me belé. Tant qu'on peut dire, on les a fait pour la bicho, hein. Tu vois. Voilà. Ils ont fait, ils ont baissé, mais bon, c'est ce que commis, tout, il va gérer. Au moins, vraiment, là, c'est fait le mingi, maman, tout ça, toujours, na oyoka réaction, maman. Maman, vraiment, on a une réaction, Merci beaucoup Papa Gianluca Oussou. Donc voilà, merci Maman Babi, je crois. So bozo comme ça, on réagit pour na la tête aux aussi ça déjà émission na biso donc ngonga se kokaki et koki déjà tous aussi ça donc maman sociale ozo comprendre kaka CGT donc voilà na habité so kokota vite fait malheureusement tous comme maman na suka parce que si j'ai zala ki papa na biso bazana na mwasi na ye mwasi na ndako akende ki fête alors asali connaissance na film sous na fête vite fait alors na era ozonga fille ya fête a proposé na maman oyo bakutana ki na fête elle sait que to ke tika yo na mobile nanga tamba obima libanda mobile yango azande mobile ya mama donc kolo mobile nde oyo bavanda ki na ye mesa moko yango siko tant papa na biso amoni ke moi sine ya ndako bazo na copine wana bazo présenter ke oyo copine nanga to ke to tika ye alors réaction na yo maman sociale et kozani yo na bi ke yo lokoza maman sociale donc yo oza na motema monene donc voilà si j'ai na biso zala ki bongo. Donc, oya koki ko ta vite fait pour te clôturer. Maman babi pour la réaction à papa Jean-Louis. J'espère que papa va s'épeler la réaction ya papa Jean-Louis. Donc, voilà, tout j'appelle. Oui, allô, bonsoir. Ah, bonsoir, maman Solange Diata. Oui, maman babi, ya toujours quand moi vite fait comme ça, to komi na suka. Oyebi papa Jean-Louis abominga te asekisinga na niveau moko na ebisi yo donc asekisinga makasi mais alobi vraiment bien makasi alobi vraiment bien makasi moi déjà ndenge alobi déjà que soki déjà que esalameli ye donc aoloba déjà na mwasi wana donc yo moko mikendelela kaka po oyo aza mère apale donc boyende ezalaka donc soki ya minute wana ke abe komona ke mwasi yango mpe bayeba na mwasi nanga donc akozwa déjà part ya mwasi na ye ata kutu yo mwasi yango anda kolinga osala eyoma omikitisa me nga kutu mpena nga mpena na ndenge nanga omoni ko nzambe asala omoni ti mama media na landi na ngai ye basala ye na ndenge na ye nga mpe nzambe asala nga na ndenge na nga basi mususu na ndenge libala bango baza wana mutu na mutu aza ndenge areagisaka so akangi mwasi na ye na mobali nga mpenza kote wana nga mobali na nga depuis tokolela depuis nazalaki na nga tozalaki bana mike ti lelo ayebi nga nazala na nga ndenge nga mpe nayebi te ti ata nakokisi 80 ans na ozalaka na zuwa na nga nga mpenza na mobali nazalaka nango jeti tokopunda na nga na tokopapana donc nakola ndenge wana eza ndenge na nga namona kutu mutu akochange nga kutu aza te oyo kote mobali donc wana mpenza je suis désolé so kuti mobali no na mwasi soki yo molingo osala no mosantu wana eza nango yo ngai te ngai na kutu na mobali na nga eyoma tanke na assure ke mobali wana alingaka nga alingaka omoni basi mosusu baza ta mosusu mpe baza ta mosusu mpe bolingo yango epa mobali yango eza nango mingi te ta mosusu azobanga soki asali boye mobali wana akendela na ye mingi kota deuxième nga sikota na osala likambo na nga nayebi ke na assure na nga cela veut dire ta na oyindisa yebaki na minute wana yo okende nga na ozalaka kaka mais est-ce que oza sûr que peut-être oza trop sûr na yo okamwe mpe ozwi mpe confusion te me fo yebela mama kosala mpe ntango osala mpe likambo bosala mpe nazwi mpe confusion soki mpe ebebi tobendani kaka yana lobi soki mpe naza trop sur ndenge olobi wana ke ekomi koarrive ke ebebi mpe bosi osani okanga mobali te soki aboyi yo mpenza boyi yo kaka okite omatabi yo tengaka wana soki osani osala eloko te mais yo soso bundi babitumba so pe problème pe koma ekoma ndenge wana nga mpena mobali na ngai yebelinga na famille na bango bayebi na bango wana ndenge wana me mama bango azalaki soki kaka pa ayebi ke mokaji wa me basali ye yo makuna ntango boyaka oyebisa lobi mama onatindaki bino te bolinga mobali na ye
En tout cas. Nga bobo na ngazaki ne wana. Na azeka so yo makune. Mwasa mwana na tinda kibino te bolinga mukajua meba. Donc alinga de voilà ngana kola nengo wana. Mama abiso petit azaki akola kinazuwa donc peut-être nazo pas mama abiso donc nga pena na zuwa makasi tambali na nga je suis désolé nga pena kote wana kibonza soki kibonini na mobali. Nga pena kote wana désolé ezala na ngote. Ekozalaka pete nga pende za bongo tina okoma mokoko mpe na simi nzete nazuwa kana mbana nalinga mona ata solo lina koko mo ata na kikoko to bagare kaka. En tout cas wow tochange nga za te lobaka nzambe na likolo akita oyebisa opekisa kaka na se ya biso nyonso rien yango mpe nasala yango nayebi ke na assure na nga parce que yango nabeta yango 31 na 32 yango na okende kaka matata wana na matata wana donc dozokende kaka ça c'est très bien wana yo yango osoko obangeli me nga nako sur na nga voilà. Ça c'est très bien. En tout cas, félicitations maman Babi. Donc merci beaucoup. Merci papa Charles en tout cas na sepeli na nenga lobi ma cœur est belé donc voilà donc ça to kutani papa yo moso mikiti so suis déjà par nanga ola kisi déjà olinga mère a parlé de tokos papa to kota na voiture to leka. Ya tika yu mawana le tika so beta makolo ngana nzo nanga to kena. Mais voilà maman me dia d'accord parce que maman me dabi moi ça bataille ba ina été. Moi ça batu penza yeba ina été et bien là chantier sur sale lio mwana bata motema malamu boy oyeba te ata tozala ko seka pena para mitu so ba isika ke pana mbana na changer lo face na seconde. En tout cas na changer lo na te kuna poso pesa explication ku te po mo ko pote mais tout ko so la bien pardon na yeba gite na minute on va se le changer. En tout cas, papa bana na ngai ba deja ke mwasi na zala ka nengo wana ta matata matoto bikande papa na biso tolo ba Jean-Louis ba papa bazonga na bango ona kutana pe pas mais to bagare katinga na oya ngakaka ngana te. Ça c'est bien. Nga faut na gagner yo faut na gagner yo kaka ntikade. En tout cas, ça c'est très bien. Ça c'est bien. Merci beaucoup, maman Babi, to CP. Donc, mutu, azala ndenge na ye. Bolingo pe, ezala ndenge na ngo. Pour mutu musu okuta na mobali no boye. Asali ba makamu musu, voilà, mais. Ezala ndenge ka ya mutu. Poza pe trop sûreté a. Okende pe ngote po sopa yo. Voilà, donc on va sûr na ote ko mekate. En tout cas, merci beaucoup maman Babi. Merci, merci beaucoup maman Babi. Voilà, donc au Tikanaline comme ça tous les sujets la semaine prochaine. Merci beaucoup. Mbote na papa Freddy. D'accord, merci. Mbote na papa Freddy. Donc voilà, merci. Donc bateau bande comme ça au côté ici quand comme vraiment na souka, to comme na souka on a dit ceci et coquille. Bonsoir à Philanzazi, bonsoir à Mayaya Lili Nyongoni, bonsoir à Paris Mongala. Donc voilà, bonsoir na bande comme ça au côté. Après, to comme na souka, donc to comme na souka, to meki ko comprendre donc émission de les qui teste kota là, yo ko sala ni na place na ye, yo kuna musoki yo zaki na place ya mama wana yo kuno ko sala nini, so zaki na place ya papa yo ko sala nini. Donc je crois que to ki ba réponse ya moko na moko ba commentaire pese belé na bato bazo commencer, tozo tanga biso nyonso tozo mona. Donc ba réaction za moko mais eza facilité oui bien sûr eza facilité mais en tout cas conseil eza kake kozwa ya bien donc kozwa ya bien kotika ba bien donc kotala ke komeka soit kozara na motema moko ya mwa munene parce que eza facilité déjà na mona batu nyonso tunga na umata suna voiture wana te na kiti kaka na zi taxi mususu nga fa expliquer nga donc eza kaka dans chaud et ozala ka chaud ezala chaud mais peut-être kozala na motema ka ya munene parce que ato kiti na voiture na dej o kiti na voiture mais okeka ndako siko soka yenda kasi ka papa ngo ye wana kati siko osani réaction na yo ekozala ni donc na ndako revanda calme na derby hier lobelo côté ata na ndako lobelo mais lobelo côté comment parce que bon nous allons wana tongo midi pourquoi
ata lelo lobité ata lobo lobité après une semaine 2 semaines on finit par koloba donc peut-être kokola ndenge papa Jean la lobi kokola ezaka kokanga motema lelo mama babi azoloba donc ya sali bientôt 32 ans donc na libala na 32 ans ezali pe kaka roste amonaki akomona ye moka utoloba wana mais comme azalaki kaka donc persévérance kaka mbamba puis aza sûr na libala nde esali ke bafandi donc peut-être koki pe kokomele lelo msusu donc to souhaité mais akomona ke pe bon motema c'est comme non pe mone naza ne sûr na mobali na ye abika za mobali na ye ata kutu nini kokoya mbonge nini kokoya gauche droite abike wana za mobali na ye en tout cas voilà ça c'est très bien vraiment tozaka na motema munene donc tozaka za na facilité oui parce que za nga moko pe na abike za facilité mais ko kozaka na motema monene donc voilà na yebite nga moko so ekomeni nga na yebite ndenge ne kolekela mais nga moko na yebika pe ndenge elekela nga mena oloba te donc voilà to komi na suka merci vraiment na batu nyonso bandeko nyonso tozalaki vraiment na rendez-vous donc papa Jean-Luc Kaous na te koloba tout à l'heure awa kalate semaine prochaine tokosola donc Nade longa Nadège coiffure ozoyeba moi moke makambo nazolinga na loba oye ozoyeba donc parmi a batu tosola ki na bango bapesaki idée donc voilà Nadège coiffure limbisanga na mentionné kombo na o déjà e kaka parce que ba mona ke toza pena bato do bo mona Nade longa aza en ligne donc pour na relaxer ke bandeko baza en ligne nde bapesi idée oyo photo sala mais nalbaki avant na dévoiler idée yango na kokota na inbox na bandeko no soto banana bango à vous la parole na ebandeli donc moi 3 4 5 personnes ndenge zala kaka et comme déjà majorité ceux qui ba bi OK toza d'accord annoncer idée yango ndenga na kozonga na ko annoncer idée wana mais dimanche prochain donc mardi to lobelango te na okota inbox papa Jean-Louis donc en tout cas bandeko boze belé baki na okota la bino inbox voilà donc to komi na suka pona mokola lelo to koute na bino mardi donc voilà bonsoir à baron de Binza donc baron de Binza bana Binza bana motikile babi bendele koyate quoi donc to kutani mardi to kutana na je crois na oleka na IJCD de toutes les façons partout dans le cabo monanga kaka donc partout dans le cabo monanga na le kana IJCD na le kana mir na biso awa do monanga kaka donc mardi to kutani na sujet na biso ya sika donc sujet oyo to mekana ko lobela ngoto mekana ko lobela na no sujet oyo sujet na biso eza phénomène réseaux sociaux. Donc phénomène réseaux sociaux donc tant to bi réseaux sociaux donc nyonso oh Facebook, oh WhatsApp, oh Viber, oh Imo, to mekana ko beta phénomène réseaux sociaux. Donc to betango na sens nil. Na sens que biso nyonso to bi que depuis réseaux sociaux et ya donc tout le monde ezwa mutu nyonso. Toko leka sa journée te sans que au consulter soit Facebook, soit WhatsApp, soit nino en tout cas que soit réseau oyo ozo salela donc ya moto lingi na to mikolobela ezo déstabiliser na ba couple ezo déstabiliser moi na ba entourage na sens nini oto lobelango na sens que réseaux sociaux beaucoup za la bwana ndako soit bozana mobile na yo omona même na mbetu na yo mobile azu coin oyo moi ça azu coin oyo omona pa boy téléphone ka banda bobandaki o kuna so bo fandi minute muke kuna téléphone kokoma mais moi ça zana mobile azawana donc réseaux sociaux ezo komisa muto aza musika pembeni na yo mais muto aza pembeni na yo ezo komisa ye musika to mekana ko lobela ngona okokende matanga toko muninga moko bazwi matanga tokenda matanga moko boye bandeko nanga tokoma na matanga wana biso sitokola na matanga nanga moko na kati na batu nyonso na kati tout le monde boza wifi eza soka tokote loka biso tokomelaka wifi eza soka balobino wifi ezali c'est fini na muninga tondeke na matanga donc
et comme kaka boy ko kuna zu kwena o kuna zu kwe mais si ko matanga ngo to sala o soli mom ke moi te c'est qui le kuta ozongi su mutu na se donc to mekana ko lobela nanu système à réseaux sociaux est-ce que pour na bino et surtout na ba couple ndezo sala ke mobile azwa na kwena e ozo seka to koma ozo seka moi si po vandi mobile avandi na me yo kaka boy ko seka seka ozo seka ni ozo seka na nani. Donc voilà, donc to koyeba ngo mardi to mekana ko solola mona no est-ce que ça phénomène moko ya bien ya Clarisse ko sekate donc est-ce que ça bien voilà donc to ko benga na mardi to solola mona no donc bino nyonso bozana kati ya Clarisse ozo seka donc c'est ko yeb makambo ozo seka ya Clarisse donc voilà biso surtout to ebike to salela rango mais to mekana no ko lobela mona no moi muke to me ko lobela moi muke parce que ba to suso comment mona ba komo pesa bino na ba rapport mona moi ndeko moko be mobile na benga ki azo pesa rapport tout ça moi si mobimba bona boye azaka réseaux sociaux donc to me ko sola mon phénomène un monto comme na ko requêter fa to tika na ba téléphone na biso na mi kiti sapo qui miezala qui vraiment dans depuis ba conception na Android voilà to me ko solango to kutani mardi voilà moi était na de longa donc génération Android oyo ezo luka makambo ebele donc to kutani mardi na 20h donc voilà 20h to kutani bonsoir Manuel Kanga bonsoir à Chocho Henri to kominasuka nzambe na lola abatela biso kimia malamu butu malamu Tokutani bongo mardi. Bonsoir, au revoir. Bye bye. Voilà, bon s'abonner à Soleil News. Hein? Donc voilà, bon s'abonner à Soleil News. Vous allez jamais décider. Donc un grand merci à tout le monde. Vous avez tellement belé moi na tanga ba combien te poso na tangio te. Et kobi mama be donc merci, au revoir, bye bye et à mardi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.